Mwene Congo mutu akosabino te komini ya matete oyo boyebaka eza lelo te. Bosoto bafulu salite elekindelo ba prince kutu ekoma nango mabulu pe babalabala ekufa kala na oyo etali bakaniveau kuna kutu koloba te. Donc absence totale ya autorité municipale kutu population bayebite soki bazalaka na bourgmestre soki pe azalaka kombo na ye nani. Donc à vrai dire matete ezanga nango bourgmestre bino moko boyoka ndenge nini population babetisi mbonda aluka moyen baredresse mai oyo ebisala eza te pasi souffrance tosupportaka te tovandi mpona pasi bakonza mboka bayoka biso mawa batela biso situation ya fulu oyo bakoyonga biso fulu oyo na mai opo mai elekaka bafulu bosoto salite ndenge kaka boza komona boyebake eza kaka awa na commune ya Matete na ville province ya Kinshasa. En tout cas mwana mboka Daniel Bumba yebake osala problème ya makasi soki kaka okotambola na babukumesa modèle oyo na manda na yo po soni elekindelo yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Ndeko ya Congo botala awa bondimela ngai ke tozala commune ya Lingwala précisément na ba avenue Kalembelembe na Kabinda côté oyo zela ezate même ba moto eza koleka na kokoso prince tope makadam esi ebunga kala bondimela ngai ke etika nzela na mabulu donc nzela ekoma ya kobeba mabe na ba avenue oyo mibale donc po okoma na ba avenue des Huileries en tout cas yebake okoboma motuka na yo bino moko botala ndenge nini mai esali ebale na potopoto ndenge etoni na nzela avenue Kalembelembe kutu mawa tro botala ndenge kaka boza komona liboso ya hôpital pédiatrique ya Kalembelembe oyo eyambaka bana oyo bayaka kozwa bassoin souci pasi pe mawa po nyonso wana eza mosika te na bureau ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Mais vous voyez vous-même, non? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté, où on peut amener nos enfants, et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembelembe, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Na oyo etaliba embouteillage na avenue des Huileries et comme lisusu makasi ebongo kotala ngomba ya bosoto oyo neti kaka mboka leta asi akufa na ekala. Ya boye peuple azanga maladie wana bokosi boye bake typhoïde na malaria eza vraiment à la portée ya population nyonso oyo bavandaka na bazinga ya kotoyo nyonso oyo tobetisi monapo ba autorité en tout cas boluka solution moko epesa malombango po peuple avanda na kimia esali sonia yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Bon, satisfaction na ngai eza satisfaction ya ba mama pe ba papa nyonso tu oyo ba pesa biso confiance bandimaki na oyo biso toyelaki bango lokola projet. C'est un projet simplement un projet de développement en faveur des communautés. Voilà donc satisfaction na ngai eza partagé na esengo na bango. Non, Fondation Jonathan Sangu eza pona d'abord Congo mobimba pe soki nzambe alingi tokoki pe kobima pe libanda na mikili mosusu oyo bakoki kozala na posa ya misala ya Fondation Jonathan Sangu mais en particulier tobandi nanu na esika biso tozali kopesa 1000 francs 5000 francs 10 000 francs et koki kopesa biloko oyo epesi te soki nzambe abakisi mosusu te. C'est pourquoi nazopesa ye merci mais naza na esengo makasi parce que nanu kozala en collaboration na Fondation Jonathan Sangu aza nano mwana naza marraine na ye ya mariage naza mère spirituelle na ye et puis aza pasteur na kati ya lingoma na biso alors biso tozosala makambo na bonzambe
c'est pourquoi naza na esengo ya koleka même bato bakofete bonne année. Ekomi makasi na kwangu. Kwangu à l'ancêtre biso to aba Congolais tout fait. To botami wana to koli wana to yena Kinshasa pour na ba recherche lolenge bato bakina na Angola. Soki lelo kwangu ebebi. Na kotala boye yango moko kwangu eza province moko ezo fournir capital à 100%. Mais lelo azo fournir lisusu te. Pona nini? Parce que kwangu akomi na problème makasi. Problème kwangu akomi nango eza le problème d'abord ya haine ekoti na kwangu. Kwangu problème akomi nango ba route de dessert agricole eza lisusu te. Kwangu problème akomi nango agriculture en grande quantité ndenge bana ko salama ezo salama lisusu te. Pona nini? Kwangu akomi na problème en partie ya politique oyo ekoti na kwangu. Yango elembisi même agriculture. Papa na ngai bana kwangu bato développement bolongola nanu haine parce que haine wana yango ezomema biso na défaite. Haine mutezomema biso na zéro. Haine mutezomema biso vraiment oyo kaka na faillite ya likambo nyonso to auto nito sala na kwangu. Bino ba politicien so bolongoli pena esprit wana pena donc ya haine. Pour sentir que no kwangu oyo bino bozomona kwangu eza muke. Question seulement mitema na biso efongwama ezala malamu. Okomona pena ke kwangu ko développer. Biso en tant que ingénieur agronome so tozolo eloko oyo c'est parce que na vie eloko liboso eza kolia so mundele lelo a comment na niveau ya ko développer premièrement eloko liboso na koyebisa bino eza na kolia so mutu alongwe déjà na étape ya kolia mutu nyonso surtout o aza en bonne santé mutu nyonso surtout azolia malamu ayebaka kosala projet ayebaka ko musala ayebaka kotanga classe ayebaka kosala eloko nyonso surtout akosala na kimia. Mais na biso bato bazoki manzala. Lelo malnutrition oyo biso to yeba te na kwangu. Nzala o biso to yeba te na kwangu. Donc lelo to regretter. Biso pe to pesi position. Biso pe to pesi position. Biso pe minganga to pesi position. Biso pe ba mama mapa to pesi position. Pepe pesa position. Biso ba poro to pesi position. Biso pe to pesi position. Biso pe to pesi position. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. La République, c'est la chose publique, l'affaire ou la chose de tous. En d'autres termes, la République est une copropriété, ou si vous voulez, une co-responsabilité. La démocratie en des termes simples peut être définie comme le pouvoir et la participation du peuple au processus décisionnel, social et politique de sa société ou l'État dont il fait partie. En effet, en regard du débat actuel autour de la révision ou du changement des constitutions de la RDC, le peuple congolais, maître des horloges, doit se sentir concerné et y participer de plein droit pour donner sa position et par conséquent influencer d'une manière ou d'une autre la décision de ses représentants qui sont aux commandes du pays. Ainsi, pour une participation libre d'accès et massive, l'organisation citoyenne Congomania sigle lance à travers un logiciel informatique et sa plateforme de sondage la campagne dénommée Peuple et sa position du Cambodge Constitution. Du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Pour participer au sondage, il suffit d'envoyer tout simplement le mot bonjour au numéro WhatsApp ci-après 098 239 78 35. Faire précéder ce numéro de plus 243 pour les compatriotes de la diaspora. La démocratie ne se décrète pas, elle se pratique. Exercer la démocratie n'est pas un crime. Participer à la vie démocratique de son pays, c'est exister. On a une constitution, peuple et sa position. Merci, bonne participation. Papa na ngai bana kwangu bato développement bolongola nanu haine parce que haine wana yango ezomema biso na défaite. Haine mutezomema biso na zéro. Haine mutezomema biso vraiment oyo kaka na faillite ya likambo nyonso to auto nito sala na kwangu. Bino ba politicien so bolongoli pena esprit wana pena donc ya haine. Pour sentir que no kwangu oyo bino bozomona kwangu eza muke. Question seulement mitema na biso efongwama ezala malamu.
okomona penake kwangu ko développer biso en tant que ingénieur agronome soto zolo ba eloko oyo c'est parce que na vie eloko a liboso eza kolia so mundele lelo a comment na niveau ya ko développer premièrement eloko a liboso na koyebisa bino eza na kolia so mutu alongwe déjà na étape ya kolia mutu nyo surtout o aza en bonne santé mutu nyo surtout azolia malamu ayebaka kosala projet ayebaka ko musala ayebaka kotanga classe ayebaka kosala eloko nyo surtout akosala na kimia mais na biso bato bazokima nzala lelo malnutrition oyo biso toyeba te na kwangu nzala oyo biso toyeba te na kwangu donc lelo to regretter mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te tokoya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso boza na ba problème oyo etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso oyo tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème oyo tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango alors tozo pesa pouvoir ya domination ya réussite ya succès ya art nyonso ozala musicien ozala côté ya théâtre cinéma ozala joueur tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli tozali koyamba mikolo nyonso pona bino bayebozwi libaku ya kolanda ngai ya mbala ya sika numéro na nga eza affiché wana une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko ya komobo bake koteka la banzela na likambo ya bosoto na bambuteage yango ne ezali opération oyo la police eza kosala de manière que nyonso ekoma kitoko et surtout musala kitoko ya le commandant Padou tellement que le commandant Padou aza déterminé ya koluka kokokisa vision ya gouverneur province ya Kinshasa mingi ya kolobola bosoto en tout cas bondimela ngai ke babandi misala kitoko kobanda na ropo ya victoire si na kokoma na marché correct bondimela ngai ke na wenze ya correct bamonaki bamama koteka na divagation tala lokola mama malewa oyo ye apréféré na ye apelisa moto kaka pene ya groupe électrogène abosani ke essence ezali pene oyo ekoki mpe kokreye badega ya ndenge na ndenge. Le
mpona koluka mbongo sikoyo na miniti oyo bazobengana biso na kosala ndenge nini mbongo mpenza te mwana mpe azotanga aza université sikoyo so nateki te nzungu na ngai yango wana naolamba na ntongo nateki te mbala moko baye babengani fati talela biso likambo oyo tokosenga kaka na bandeko na biso la polise suivi esengeli ezala po bamama oyo bobenganaka bango me tokamwaka nani vraiment azongisaka bango et surtout ke badesafre na bango mpe esalaka bapolisier biso kitoko yango esalaka bazonga bisika wana nyonso wana ezali bakomportema mabe oyo biso bona ekolo tokotelemela yango elongo na komanda padu yango mpe biso tobetisikaka mbunda mwana ya Kongo yebake likambo ya kala ingangu kala tekniki oyo otikala la système ba macheti la système ba sopeka kosenga ekoma kosala soni yebake basekaka yo oyebaka te botala mwana mobali oyo boza komona tokende ko découvrir ye asalaka biloko oyo bomoni batie na se oyo mingi bato ba moto bato ba mituka nde basombaka na cadre kaka ya koluka ke esthétique eleka na bavelo na bango to mpe na bamituka na bango biso bonda ekolo tellement ke tolingaka mingi développement depa avec ba caméraman de ghetto kitaki pona kotala idéologie oboyoka ndenge nini abetsaki mbonda nga jino deko o bayebi na Pascal bayebi musalo oyo na bandango lelo te banda 2000 tilo 2023 na une expérience à makasi mbe musalo na sala ngo eza ba ar na kotsa na ba maison wa yebi ayebi ngandi mna kangi Pascal na wazobenga ba jeune baya musala yango ezalia soko yebi musala no okufa nzala te ngai na nga mutema ofungwa mana zaka bien na batu soko yena koyambo na wala so musala pere sunga yo yabo esali kitoko komona article 15 ndenge mwana mobali alesaka libota na ye famille na ye pe abengi mingi o boyebi ke bokomona esprit ba machati botika boye pembe na ye akolakisa bino nde basalaka yango de manière Kinshasa pesa munene oluka pe kwa na yo obanda koteka po obikisa libota na po yebake kuluna ya 40 ans ya 50 ans azalaka te lobi okosika kaka ovie nazolia te sauvenga mengonga yango yekola musala il n'y a pas de son métier il n'y a que de sauter gens yango tobetika mbunda ndeko ya Kongo kaka ndenge boza komona ba image oyo botala babala oyo munene bokotulanga tozali wapi tozali kaka na vie province ya Kinshasa na commune Nsele mingi kuna na quartier Bibwa population baleli po bakoma kosufrir na ndenge moko ya makasi et surtout ke nzela oyo boza komona yango nde epermetaka bango po basala bakursa bango kitoko me nzela oyo depuis Bibwa ebanda bakoma kolelaka na gouvernement aluka moye moko ata makadamu koto de manière ke esunga population parce que mingi bauta na bakati kuna bango nde basalaka nzela oyo bazosufrir na ndenge moko ya makasi kaka kuna na Bibwa amamende kwa Kongo bokotuna nga likambo ya courant kuna kutu bosana parce que bazalaka kala na kula kitoko me courant ngo ebeba na ndenge moko ya libabe balela me Sinel kutu ayokelaka bango ata matin neti kaka mato ya Sinel ekufa nango mpe misu mpe ekufa mpona kotala bandeko ya Bibwa na likambo oyo etali mai bosana na yo mutu oluka koke kovanda na Bibwa kuna kutu Régie des eaux atikala jamais kotia makolo population bamesalaka na bama ya forage ekoma kosala bango pasi po bamai wana basomba yango chere makasi yango bino moko boyoka ndenge nini ntango bamonaki kamera mbonda ekolo babetisaki mbonda nzela oyo papa mpona entre nango nano eza pasi kokota kuna na kati mpona tokoma kuna na se ti kote ya paroisse eza pasi mpenza en tout cas bazelu tomonaki totiaki espoir ntango tomoni baye konini koasire biso ke bazoya kotiela biso makadame tozala mposa babongisela biso nzela batiela biso mpe makadame tokoma lokola terre jaune lokola bato baningi awa tokosengaka na gouvernement boyebake Kinshasa eza munene Kinshasa eza Gombe te Kinshasa ezali yolo te Kinshasa ezali Mumbele te to pe limete te Kinshasa eza pe la commune Nsele bochana numa misukoto kuna boko tsa Régie des eaux boko tsa Sinel de manière que population koto yo bazwa mai bazwa pe courant en plus ba infrastructure loka banzela bosala ba banzela ba kitoko et ko permettre population koto yo ba vivre pe la kimia yango to betisika kambunda
ndeko ya Congo tango tolobaka bikumba kumba ba chauffeur oyo tobenga ba chauffeur eleki mingi awala Kinshasa botsaka tembe botala DCC oyo tope esprit de mort euta kilango kotea Kinshasa na suka chauffeur akoba na kati ya bordure azali koyeba te amata soti muto to akele na se soki pe amelaki babwaka aye ko se retrouver likola bordure oyo epesi pasi pe mawa accident monene oyo ke bandeko mingi bazi ba choc tellement que chauffeur azaki peleke se alingaki akima ma population na la police bazalaki be vigilant ba récupérer mais basi pe mawa la police a préféré que le chauffeur na motuka po ba bike kuna ba kozwa mike mais tala bandeko oyo bazi ba choc ndenge nini basundoli bango kaka boye bino moko boyoka liboso ya kamera na biso ndenge nini babetsaki mbonda salami na misu na ngai vraiment mutuka azalaki chauffeur azalaki na idée ya komatanation de bouton alors abetali na bordure alinga azala renversé akomaki renversé déjà aperte équilibre alors bato bavandaki na portière na niveau ya portière babaluki bakwei na se et alors mutuka ebalukeli bango mais ya kokamwa tomoni mutuka ezokende c'est les vidéos soni oyo ekomeli bango nyonso ezala nzambe babaluki wanatike esalami mais ya kokamwa na polisi ememi nde mutuka bato batikali baza na bashok etiki bango ka awa tokopesa conseil na bachauffeur boyebake soki omelaka kwisi te lalaka na time malamu mpo epermettre na ntango ozobima bapongi na nzela kitoko te me mingi mpe boye ezalaka mpe makambo ya kwisi na surtout mituka mpe ekotaka batretien malonga te tala milimo ya bandeko oyo soki bakufaki olingaki osuka ndenge nini toyebake soki oza na vola ozali kokumba milimo ya bato kumba na kimia mpe mokolo esilelelo kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda ndeko na ngai bondimela ngai ke passerelle oyo bozali komona yango nde ekaboli aveni elengesa na université mpe ezali mingimingi na aveni mopulu na elengesa eta ya passerelle oyo ekomi mabe makasi esurtout ke yango nde ezali korelie rivière oyo elekana aveni kindundu mpe population ya kote oyo bakomi na souffrance ya makasi ya koleka kote oyo mpo osali erreur vraiment okozwa suka na tétanos toyebi te bandeko badepute ya kote oyo to mpe bandeko ya bitema malamu kote oyo bazalaka lisusu te toyebi ke mikolo oyo bokoya kokosa bana makala ke nazali sosa mboka to mpe ngai kombekombe ya mboka me ntango bazali konyokoma boza komona te bino moko boyoka liboso ya kamera mbonda ekolo ndenge nini babetsaki mbonda ino tokoyisaka na bakonzi ya mboka baranjeli biso kaka point opo enyokola biso fort eza nzela moko efasitaka biso mpona obima ti nzela ya bypass enyokola biso mpona obima nzela wa mopulu bakalaki mpwani babongisa na kuna mais tozosenga mpe bakonzi babongisa biso esika so babongisa biso esala biso bien fort bana moko kaka botongi pont moko bien na banorme bien bazwi basala ata mwa guto kobandelenge ti basala elengesa nzela akoki kodégorge elengesa ti aya kobwaka mituka na kimwenza ou bien na université aza balabala moko principal mpona komi na bumbu ngaba lemba meme monga fula balabala ndenge eza boye awa tobeleli mpe na gouverneur ya makala oyo azali inactif oyo mpe baincompétence ezali komonana mingi e surtout ke misala na ye eza komonana te toyebi te réellement soki mpe akoma koto oyo to akoma koto oyo te mais ya boye esengi vraiment réparation esalama na lombango mpo population koto oyo bakoma mpe na kimia yango biso tobeteli bango kaka mbonda soki moninga bali sepela zembo kitoko oyo bayembelaka bamarie soki bazokota esika wapi bato baza ebele et surtout ke ntango ya libala boyebake désormais Glody Osoloko na mama Bénédicte Osoloko bene na mokuse babalani avec impact na idéologie après kosilisa ya coutume balekalaki epa ya l'état bakepe na église elekalaki nyonso avec impact na idéologie le 21 décembre ezalaki soirée moko prévu po na cadre kaka ya kosepela ya kobina ya kolia na esemo oyo etali mabala na bango bino mobotala tango Glody Osoloko na mama Bénédicte bazokota population to mpe bainvité batelemaki mpona koyamba bango na lokumu nyonso lokola ezalaki bongo likambo ya libala
bondi melangake esengo ezaki makasi bapesa kibe bakado ya ndenge na ndenge kolia komela kobina nyonso ezalaki au rendez-vous na suka ya masolo ye moko mokozi ya masolo Glody Osoloko aloba te po azwa zero alinga ba maman de plaisir à trop maloba nanga na oyo nasenga epa tata nzambe oyo akile biso na mokili na se ekokisami na nde nalingelaki feti na nge ezala feti eleki kitoko makambo tu kitoko bato balie kitoko masanga eleki edeborde na ndenge ya osangana te makambo nyonso eleki bien ezali kitoko désormais Glody Osoloko na mama Bénédicte Osoloko bakomi vraiment en couple oyo Zambe l'état ba famille bayebi yo oyo okanelaka bango en tout cas ebake aussi o échoué biso mbonda ekolo tofuli bango kaka moka koswa pe tobetisi kaka mbonda ndeko ya Congo yebake tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya sinele yebake kaka ana vi professeur Kinshasa ezala kwa musu bande kwazo souffrir bazanga mai kwa kutu koloba te mais lobi okomona etuluka ba député ba kokita koloba ke voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bande kwa menkau oyo baza komina maluku na nzela kinga kati kote oyo souffrance moko eza impossible mai courant tope kotanga kelasi to wenze ezalaka te bino maboka de population babetisi mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo toza na pasi mboko ya pasi makambo nyonso liboso po ya mai pasi tomelaka mai ya mazipa na biso moi bien mais moi ba difficulté eza ebele premièrement tozali na mai te tozangi ba donateur o bako koforele biso mai de deux tozali na courant te de trois bakonzi ba o batindeli biso bakonzi kaka ne sikoyo en tout cas tozali na insécurité makasi awa tukobelela kaka na yo mutu oloba kozali sosa mboka o vote ngai o ngai kingandi o ngai kosalela yo boye talaka bandeko ngonga yango bazokolela mingi kita awa bayeba pe soki oza vraiment autochtone na koto yango biso tobetisika mbonda ndeko na ngai ya Congo moto akosa bino te awa na komi na Masina soki bakotanga bakomanda oyo basala misala kitoko na basusi ya tato pe na bapoint chaud bondimela ngai ke le commandant Papi Piarando azali vraiment numéro 1 wayambo oyo akosala musala kitoko avec impact na idéologie botala lokola awa tozali bongo na route Bekatef na point chaud pharmacie awa esika oyo le commandant azosala musala kitoko auti kokanga papa oyo bozali komona a violé mwana ya 14 ans akosaki na 10 000 fois de manière que akokisa basasima na kitoko mais tellement que la police et le commandant Papi bazosala musala avec beaucoup de professionnalisme bache maboko bino moko boka ndenge nini monda ebetamaki biso to ba responsable tozala bana biloko boyi kosepela na moti leta face na musala na ye basi bazeveli tozala posa mwasi aza partout bana mikebo baminere na age na yebo eza kitoko te eza biso bapapa kitoko te yalobeza te tala citation oyo population ezoloba citation ezomona na baoyo tu baosala mabe oyo baza oyo tu na mabele oyo ya rai tosa mosala tona posa ke bakonzi bamona ebongo ye moko le commandant Papi Piarando aloba te po azwa zero na mosala kitoko oyo azali kosala jour na biso Cheta. D'abord, nous allons remercier d'abord l'inspecteur provincial ville de Kinshasa, moi Nemboka le général Blaise Kilimbalimba Fox des Frappes, na courage na moral oyo apesa biso. Après c'est le commandant district na biso Dieudonné Kangambila eko kwesi ya major na biso Chetande. Lobby na 0h30, toujours appel ya population. Keboya a bota l'événement zolek. To kiti sur le terrain na ba policier, to ke komona monsieur oyo. Monsieur oyo Musali Bikof, donc ça mutu mo soigner mais dossier viol.
En tout cas, akobina yango parce que makambo ya boye eza kosala soni pasi pe mawa. En tout cas, papa boye bake il se compte union des célibataires endurcis du Congo. Eza wana na basi ya kitoko. Oyo eko permettre que osale la âge na yo ozope mwasi ya malonga. Kolanda bana mikebo eza kitoko te soki azaki mwana yo. Okoko sala nini? Moto ya boye akele kaka angenga bulu otope. Peine de mort ezwaye yango bebiso. Tebeti sika kambonda.